Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 A problème ni okutana nango na kati ya groupe de la foi. Oui, groupe les ba nini okutana nango. Na kutana ki na ba difficulté makasi kande na utikolo bana ki na komela kwa mwana bitinda. Na kati ya théâtre tangu na ye lokwa na ki mwana mukie komemisanga basaki kotina aki pena kuna na vivra d'ontologie artistique té. Na vivra pena elenya art pour na ki na sala théâtre mais entre temps na vivre le rôle porteur. Mwana bitinda wana batournage kwanga atindi sombelanga ati Justin tangu siko na eko bandalité ya kanda eloko esala kena de la fois to yo kanate eza nini te ya kanda ba réseaux sociaux bafuka misangai na groupe place nazalaki po nazwaka ba suspension après ba suspension wana ya makambuka ya lité ya kanda ni nasalaki yango sa autorisation na ye ale tangu na eko zonga na je crois 4e édition tout ça là oyo to bana ko organiser mona ka syndicat ba fuka misingai ba bondelinga po ba kiswana na simba kialité ya kanda ya ba section bima etikale peka ko bimate c'est-à-dire ezana bana mususu ba bota makana vie soko l'accès photo na il y a 2 ans il y a 3 ans aoye bango facilement ngana tikala ko mona photo na nga ya 10 ans te la salité bizarre salité makasi bizarre c'est-à-dire naza parmi bana oyo tant ba prophète ba yesika toza parmi bana o bakanga biso bandoki mama kulutu moko na bana na ye na bana 9 azui chambre biso mama na biso na bana 7 biso tozui salon c'est-à-dire kolala ezaki pasi bolala na zelu ndako batonga me bacha pavemate ezalaki vraiment pasi makasi pona ngai le scandale lisusu yaki osalama ndako yango mupanzi ya wese ezalaki ya kobukana siko weso biso tokute pe na lupanga famille eza wese ya tono wese tono ezalaka soki etondi ebanano ko fula fulu wana nyonso soki efuli ezokotela biso tina kati ya ndako soki pe mbule beti olala na kati ya ndako ozoyoka meme na solo ndeko na ngai nazala so na kanisi makambo oyo nayebaka te nzambe pourquoi boye marke na kola na ngai mais kitoko pena ndenge mwana mobala bota ma kitoko soko talinga pena omona binake c'est que nazala mutu ya kitoko te siko à l'époque surtout à l'époque na Kingasani le Kechu kombe soka ya kaka ko lela na porte ndako na bino le Kechu bokozo mbato boyebeli mutu na makolote comme kato vandi bo yomoko ndenge za la kake o salata munoko boy awali misunya bato omoni boy comme kate o vandi yomoko omoni ndenge za ka o cheka loboko boy a solo na bandoki azo pesa plan nyonso ya lupangu biso toza bana olekechu peut-être na mituna ke elongi na ngata ntoko beba nango ebeba na bambata na moni ko fingeleki tuko na okoka vi otenga binzambe na ngali boteni nyonga na bota minzambe toza kwa envier bana baninga na même na école to bane kwa envier bana baninga makasi parce qu'on a koka li souvité maman siko biso za ka ndenge to vivre bana oyo bozo vivre ka bongo mama ke koteka mama sangu po mama na ngaza mama bipupula o benga mama bipupula kala nga mama na nga bane ko lesa nga so mukolo na mbongo ezate ake place ba kitisa ba bota ba pondu akolokota ba shiba pondu ba moko ekoya ka sangisi babando benga ngo bidongola biso tondo ka bidongola na so mama ke osoma bidongola eza bidongola oyo asombi na weni nzoka mera ke osala ki fazer alokoteli biso ba bidongola ye nango alambi potoli siko utika nde ba lokota ba bidongola ba mama bipupula alokoti ba bidongola aye kozonga alambi pondu na ye alambi fufu bana nyonso ba ye babandi kolia emedo azati emedo tala ina nukuna ba mama Suzana batali pa mama Suzana azati tala e pa tata Crispé batalinga pa tata Crispé azati tala e kuna pa tata Mwimbi batalinga pa tata Mwimbi bamoni emedo azati emedo ake wapi emedo na ngai emedo ake wapi mama na nga bandi kolela
Ay, mede na ngai. Mede na mone mede ngai. Molukela mede na ngai. Molukela mede na ngai. Molukela mede na ngai. Mede kini ko fingeleki. Mede kini ko fingeleki. Mede kini ko fingeleki nzambe na ngai. Mama nanga sala matanga. Matanga ebeli udina bakona te. Mede kini ko fingeleki. Nzambe na ngai. Katine. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Lisiba TV, Balandia Kevin et Panda Lake et Chou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Moupadi Sango, ya solo. Mais ça qui vient année 2020, tout ça plus boulot, tout ça toujours ba makamu, surtout ba maman et ba maman bolinga ngane mingi parce que vous savez dans Lake et Chou na bino, na ko se fait ça bino partout dans le monde entier. Botala ti na kati kin, ti ana Congo ba remonta la Lake et Chou. Ça veut dire ya ka ba diaspora te, ya ka libanda mukate mezabe kaka na mboka na biso ba balanda kango partout dans le monde entier na Congo pe ezolanda puis ça yika ka libanda ndi bazona mais biso pour les autres niveaux ya kin wana vraiment na merci surtout na ba mama pe na nkolo nzambe azobatela Kevin et Panda Leke Chuna bino pe na busa ntelo kwa ba partenaire lokola bi Panda Dijos d'Angola Panda Dijos d'Angola za trona ve na si ya Molex Aigle Noir eso moni Pada omoni si aba ve na ngai moins de voyage abiyo kinde voyage Pada Dijos d'Angola na bosente ya wili musheni ya tolomo bambu singa famille bena na mekata na TV na ngai 8000 km pe ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga aéro Babi José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêtre aspiré de Mubala Balox nabi ke bosse pe na 4 oyo bolinge siko na sa musala et c'est pesa bino nabi ke boka moi bolo balege chu bayamba ya mabango etro la première fois na yamba azaka pe fan na e pour salam sa ni kitoko na sepila net depuis kalava na sola na e pas salama media so linga ba salama mo bien pour que media boye biye mo sepila ne bo sep kaka na mambo sala ka bo sepila ba mbasala ka l'autre yo ba kati na e to so la kati parce que toujours na kati ya kati paysage au kitoko vraiment avec ba mama bazo benga leke chu tourner wapi to aka na Congo. Mais na siga msube Hollande pe ba fala ka émission aya un problème tena bona ba plateau na bino to zani awa pastoralité ya kanda o ngane komo na yebelie eza bien bonjour oui bonjour les Ketchou oh oui sérieux ouais oui apesi balandi mbote batoni so bazolanda biso parce que à part musala tout ça pe na ba identité na biso tobotama nango vraiment ils ont la place à musala so to bandi musala to sala ngo comme il faut ils ont la place oyo et sengeli pe tous à la quand même sérieux lolenge mama bota biso na que le bi kati c'est-à-dire le quoi to na kati c'est que na zongi penza na kati na ngai pe na zongi ndenge nini mama bota ngai yambo ete na komalité ya kanda voilà ngana vérité ya kanda ba bokoyeba pe kati no ana moni dachi chichi bola moi si ya mbongo muto lekio azate fashion police garçon fashion police donc chez fashion police toujours parce que ya kanda bat bota la biso ba bio na kombo ya te ya kanda comme monsieur za kati maintenant to kuta na kati na yo e de biso to sola no ezala bien mais no bo mwana na yo kombo yo ba botela eza no ni merci kombo ba botela nga eza Madiadia Masiela aimé c'est-à-dire comment on a ça ko hérité oyo prénom o batunyo so bayebela ka jeune na quartier ninga so botama batun so no benga nga aimé dollar batun so benga dollar batun so benga aimé c'est-à-dire batu pena bayebinga mingi même na ba quartier to kolia ba kingasani c'est-à-dire nazala so no tambola na nzela na moni mutu mo abengi ngai dollar to benga aimé aimé do mbala moko na biye penza azaya kati ayebi nga pena na kati na source c'est-à-dire kombo baboteli nga yango wana nabotami na mama Clémentine Kaila nabotami na papa Bruno Kele famille ya papa nanga famille Kele famille ya mama nanga famille Kaila tobotami 4 garçons 3 filles naza mwana kingasani naza mwana mabele oyo ya suka suka mboka
bon nakoli penza bien te moni na vie mwana moko soka zo betelo lisolo mwana oya koli bien bayebaki na école primaire. École primaire au moins appena bandi na école wana maternelle sisi première primaire na sixième primaire nda chance école ngana tangi école primaire ko bana na première primaire tina sixième primaire pour nazo certificat na tangi yango na 4 écoles na tangi na Malako na tangi na Bimbiwa na tangi na Ngami na tangi na Saint-Louis pour na silisa kaka école primaire batu bayebi pasi oyo eza mingi ba maman parce que so total na mboka na biso sur 100% ba maman ba bokoli bana pe ba maman batikali na bana eza 75%. C'est-à-dire quand na zoe biso na bomba ka penza tenengo lobi kati na ngai na kola penza bien te parce que tozalaki bana ya deuxième femme et ça dit que papa penza la na makoki te lokola déjà première femme abandé déjà ko vana na pangu ya famille o ya bango biso maman abandé ko zelenda kwa ko futela et ko sala nzeta mbila à l'époque na ba 1997 et quoi la rabiso na ndako maman zaki na voyage ake ko luka luka tutikala na grande sœur na biso nzeta mbila ko eli biso tangu nzeta mbila ko kwela biso nde yaki ko sala ete ndako wana loko ebukanaki le temps que la bambongo a garanti mais à récupérer pas un ndaku mususu tu as qui ko se retrouver dans le plan de la famille kota maman to ta papa kota maman ouais kota maman pour maman na za mu Congo ba Congo loka baza matriaka ba onde batu ba wela plus bana tu es ko vanda si ko moni mapango ba famille ba o ba vani na mapango ya famille ba yebi nazalaka mutema munene oko mona ngana obebana na batu na TV mais de vibwe na koko obebana na batu te naza penza mutema munene ya kovana na batu pona vanda na lupango ya famille lupango ya ma famille na mona ngo peza nzungu ya ma famille po mona kati ya nzungu ya ma famille na lobaka nzungu ya munene mais atoche mupikwa ngai ngai a déclaraka te c'est-à-dire lupango ya famille pe ezalaka penza très difficile po babenga na mutu po babike que tata na ya vanda ka awati maman oyo lupanga ba maman na eti fo vanda wana tant to se retrouver na lupanga famille to se retrouver ki ba maman kulutu ba noko o ba kenda ko luka ba vie simbate biso nyonso to yeko kuta na wana ezala ki penza scandale c'est-à-dire ezala ki scandale na banda ko tuna même na nzambe na binzambe naza mwana muke me nzamba edaki nga na réflexion moko nazo réfléchir d'une manière aux idées te et ben ko déranger même ngai pas si vraiment na mona bena pasi ya pasi na misuboye tant que ko se retrouver les aba mapango bakoko batonga ki kala bazana bango lisuna ba makoki te po ba bongisa lisu banda kwango wana ingasa ni wana ingasa bon ngai penza na ko loba ba commune o nyonso na tambola ngelo ke tambu singeza art parce que na ba commune o nyonso moni na za ba ndeko te vina nga nyonso elekeli na Kingasani c'est-à-dire eza ndeko moko abenga nga une fois tangu na komi lité ya kanda na zongi mwa muke abenga nga mukomso abenga eme yaka na oleka kande na oleka boye batu bazobelela nga benga eme yaka tangu na pusani akoti na ndako abimisi ba photo tanga bimisi ba photo le kechu alakisinga ba photo abi est-ce que ko tangela nga ba kombo abano nyonso baza awa nga na oloba nga abi yango bana oyo salite makasi boendenge nini oyo nazokoka même pas koyeba te lo nya mwana moko et puis photo pe atangwa kala bakanyango pe salite bana ngo pe bande ko sakana na comprendre pe na photo angote ayibisinga biyoye na suka c'est-à-dire ezana bana mususu babota makana vie soko l'accès photo na ya 2 ans ya 3 ans aoye bango facilement nga na tikala ko mona photo na nga ya 10 ans te la salité bizarre salité makasi bizarre c'est-à-dire naza parmi bana oyo tant ba prophète ba yesika toza parmi bana o bakanga biso bandoki
parce que même il passe parce que qu'on se retrouver maman à l'époque pour ma maman n'a pas besoin maman abotem na bamboka parce que maman ba 8 ans ko sala betidité ba longwe mboka na baba Congo ba ko se retrouver na Kinshasa akute na mobile moko mobile wana botie bana fosko mobile wana zwa soin na ye eza na foti ya biso bana te biso bana te ya biso to zwa ka ba maele na vie par rapport ya magambo nyonso et lesquels biso na ba vie na biso c'est-à-dire niveau ya salité ko sokoleza ki non na pasi ko lati za ki na pasi même bonne année oyo ba boti nyonso ba oleta ba na bango biso nani olati sa oyo nakato non te aimé et ça biso pas de masola aimé ce qu'on attend nyonso papa za ka na mwasi na ekuna to libala mama sila ki to ezaki ndeni lisolo ba betela watate libala na mama et sila ki déjà parce que ba père ya kala même abanda ko sala musala muki akobalela ngo pe basi ebele au père nanga zaki électronicien ba bongisi ya montre na tango akala bazaki bato yo basimbi penza ba mbongo na musala ki électronicien mais a s'organiser ki penza bien te et ko sala ki musala électronique ya ba montre silipo téléphone yeko ya na montre ba montre yeko bima même ya ba téléphone na loboko et ki ko echiter se musala maman comme qui est commerçante a comme ko luka teka pour tangisa biso pas beaucoup la biso papa parce que le quoi c'est que tu vois qui na ba nebele et sali que a s'occuper qui na ba na ya première femme le kechu maman na biso le quoi ça qui mwana nsuka azaki parmi côté ya bana suka et ko sala que ba maman nyonso o bazonga ki avant ba maman kulutu banoko ba okipa ki déjà bandaku nyonso o ya mwa bien biso de ko se retrouver na ndaku oyo ya suka nde ba bandaku asuka kangami na toilette du fait que ndaku ane kangami na toilette o se retrouver de maman na ndaku maman kulutu moko na bana na ye na bana 9 azui chambre biso maman na biso na bana 7 biso dozui salon c'est-à-dire kolala ezaki pasi bolala na zelu ndaku batonga me bacha pavemate ezalaki vraiment pasi makasi pona ngai li scandale lisusu yaki osalama ndaku yango mupanzi ya wese ezalaki ya kobukana siko weso biso tokute pe na lupanga famille eza wese ya tono wese tono ezalaka soki etondi ebanano ko fula fulu wana nyonso soki fuli ezokotela biso tina kati ya ndako soki pe mbule beti olala na kati ya ndako ozoka meme na solo ndeko na ngai nazala so na kanisi makambo oyo nayebaka te nzambe pourquoi boye ezalaki nga likambo ya pasi tozolala na ndako drate mbetu te na libota mama bino nyonso bazongaki na famille ndako famille bato nyonso bazongaki na lupanga famille ezalaki lien mabe tozalaki nini yango komona ke famille mama kudu adinoko nyonso bazongi boyosangana bino nyonso wana c'est quoi non eza parcours ya vie eza na baréalité nango ebele bango mpe baza bato ya liboso te mpo bazonga bongo e arrivaka bana babimi bango nyonso esimbi te baye kozonga kolia ezalaki na pasi kolata ezalaki na pasi kotanga ezalaki na pasi bose retrouve seti wana papa aza kosokipe na baoyo ya ye oyo azalaki na bango kuna ye kosalaki badiscussion ka ndenge ezalaka na niveau ya papa na mama nde bakomi kokutana bakomi kobendana papa ye kobimisa ida ya bizwa bana yela ngai na bokola bango na ndenge ngai na vivaka awa mama alobi mpe bana na ngai bakovivre na maboko ya mbanda te esalaki tosibiri baconséquence bongo nayebi te nalobaka nzambe na ngai nabenga yango nini lipa mpe bunga ngai eme kobeta ba grand frère na mikolo tokutaki elambe bunga ngai mbongo ebunga ngai ezalaki okoti na ndako obima befo banyuku to misapi banyuku to misapi tanto tomsono bachaki kuna otie maboko ododi era kokota ndako bakatela biso te na kati ya lupango na biso ya famille ezalaki mwana moke azobanomela cigarette na age ya 12 ans même masanga nani akopesa éducation c'est-à-dire éducation ezalaki penza très difficile
na ba vie na biso. C'est-à-dire ce que mon na famille on a na botami mutu abimi na éducation, c'est que nzambe ne mutache éducation kati na yi. Oh, c'est pas nous mal éduqué. Oh. Oui. Bêtise na bêtise. C'est-à-dire ezalaki vraiment scandale. Chance ezalaki moi moke po ba non ko na biso nde ba bazwa ki chance a kotanga. C'est là ba maman na biso ba betela biso lisolo ba bi bango loka ba mi pesa ki trop na commerce. Balinga mingi kotangisa bandeko na banga mibale. Éducation ya mwana esengaka papa na mama. Soki papa na mama baze esika moko te, mwana se retrouver na lupanga famille, ezalaka na risque, ezalaka 75% ya kobeba ya mwana. C'est-à-dire biso tokola na bavi wana, mais ngai nzambe abandeka kosala nga ngolo. Nzambe abandeka ko protéger ngai. Nde baninga bayoka posa omela badiamba ngana yoka posa omela diamba te. Nde baninga bayoka posa omela cigarette ngana yoka posa omela cigarette. Nde baninga baomela masanga ngana yoka posa masanga te. C'est-à-dire banda na botami na ba condition na nyonso tina koli boye na tikala kolangwa te. Parce que réaliser kindeni kotanga okili kamo solo ki osukara na 6e humanité. Bongo ba classe elanda kotanga soute. Ba classe elandi totangaki mais totangaki na ba difficulté. Ya ba sauter anemo ko tangi te anemo ko continue ba cours d'histoire OK kaka ko rattraper ka moi moral mais loke bande ko edenga plus pour na na moi sagesse on nzamba cha kati na ngai nde yango mute bande ko révolter nga à tout moment kota cours d'histoire même ata ba boti na biso bazali suna appétit to pe courage ya kotangisa biso soute po nini 3 bazotanga 4 baotanga te ane mususu de baotanga te pona kati ya kobokola bana ba maladie eza na kati bakokufela ba makambo eza tellement belé moko mbonga bane kotekele kwei achité ça dit ceux qui maman achité boza pe na ba papa kulutu a bien te boza pe na ba noko ba na mbongo te bokimele pa wapi et puis on remarque même banoko bazaki pena na ba petia ko sunga biso te zaka ndete okola lelo au mona ndeko na bino moi si aotambusa vie bien te bozote ya zoyoka te tanga okutana na ku to tanga okutana mobile moko aventurier c'est sûr c'est ozala pena 75% bo kipete lo lenge pe ba maman na biso tanga na eko vana na eko réfléchir ba guerre d'esprit wana ezalaki bongo entre bango na bango bandeko. Et puis tant que tu peux se retrouver dans la famille, affection, penza, et si là qui, que soit na ernyoso, ba ya mikolo, que soit na ba ya mibali, moi na maman kulutu bango na bango ko bunda, bitumba peno senti bande konande ko bazo teta na makofi, o mituni yango oyo, sodomo likamunini. Biso na famille, tozalaki, soki muyibe ko kota na famille na biso. To mutu makasi ba ibe pena ke yaza mutu makasi na kingasani. So koti na famille na biso obimi faut komisa nzambe. C'est-à-dire mutu makaso ba obanga commune mobimba to pe quartier mobimba. No banga. Biso to obanga yete. Pozaki na be élément na kata lupang po mama kuluto omona ana bana 8. Deka ya basi 7 wana 6 wana mibale. Muyibi mususu to vanda bo muyibi akota na lupango na biso. To lala biso nyonso. Tozalaki na 12 portes mais tozalaka na TV moko totalaka. TV wana so to bandi otala ngo to tondi na TV le kwa totala cinéma. Tala niveau. Sikoye ko sala batu nyonso bayoki pongi bakoti na bandako baki olala. TV tikali siko koloba yango moko. Siko muyibi ana lokwa ebi lupango na biso bien aye kokota. Tango akoti ndeko na biso moko mobali ya bande pe kolala na grand frère moi ndako moko annexe moko mibali bande kolala akende ko meladi amba tanga eko zonga boye akuti ndako ezaki ampoule ezopela ampoule babomi apelisi bo na kati ya ndako babomi po akoti loboko bo pa pelisi apelisi na kati ya ndako babomi oh amona ngo sispi apelisi bo babomi amekali suko pelisa tini ka porte ba moni mutu de sa suite TV ka TV mon ko na totalaga lupang mo ba plus ça dit on se retrouva plus de 80 personnes lupang moko ça dit wese na biso bana ko tonda na 2 mois 60 jours wese papa na biso makambo eza frais ko sekate ndeko na ngai esala nga pasi makasi makambo na oyebisa wese zo tonda na 2 mois vous avez un château le pont na munene le roi so Jacob toni kasi te to se retrouver na ba grande sœur musuba mi botelaki ba koko ya ba kokoloko ba yeko se retrouver na kati ya lupango oui c'est-à-dire tant sikoyo cousin na biso wana abeleli
nakangi muyibi bandeko bazali kuna na kati loka bazalaki ya kolala baoyeba te ke muyibi aza na kati ya ndako bayoki loka makelele muyibi aza na kati ya ndako base retrouve omoni ezalaka na molili ofongola misu malembe ofongola bomoni muyibi yango yeyo tokanga muyibi nanu tobeti muyibi te mais to se retrouve déjà likolo ya muyibi 30 garçons ya bataille loka bengambe boye ya ngai mama moko ya voisine na biso abimi alobi papa bozangaka place ya koyiba to likamu nini biso na bavoisin toye te talaka bakolo lupango bango mona bakangi yo baza combien c'est-à-dire tozalaki vraiment ebele ngai kupa kotoboka ya lidiofolo pa na ngai ezalaki vie normale classe nazotanga année ti eke na kosila na coupe moko chemise moko année ezokende osila couleur ya pembe ekoma jaune c'est-à-dire namona nanga bavie ya pasi mutuka soki aye na quartier biso ozalaki bato tozoya kotala motuka mutu aye na mutuka esa akotaki na ye me bino botikali lokwa basécurité botalaka mutuka ndeko aye nango lupango esika bato bakomi ebele mapango ya 20/20 eza mpe villa te tala condition de vie oyo tozalaki nango bamama kulutu mosusu bazalaki bainconscient toza ebele na lupango azobokola ne mabata misusu kuna babokola basoso c'est-à-dire ezalaki vie moko sodome oyo mpenza na bandaka koyoka na sango nzambe lokola aprotégeaka biso tozwaki diplôme oui quand même tozwaki diplôme na kobunda na diplôme tozwaki eza badiplôme oyo ezalaki esi okati na yo classe yango okati yango pena 3 ans otangaka te ntango phénomène diplôme sikoyo eye ke age loko esi ekolaki déjà natali asi nakoli déjà na mataka 6e yango mpo komi oyoka soni otanga na bapeti ndeni bamankime ebele tomati kaka totie motu boye mécanique. Poni réalité à papa na maman, papa azali toujours, maman azali. Oui, papa aza toujours, maman pas azali. Maman ndenga mutu nazo s'occuper na ye pour akoli, makasi ezali sous-souté et puis à se retrouver kaka na ngamoko. Mutu nanu na balite, nanu na botite, siko to koma pe même na ba difficulté. Ozotala pe bwe bambongo ngo ezati, soko lobi okende ko s'engager. Na mama ngo na ndako ya studio chambre salon pour na ndenge nini nazala mobwe na fandi na tali papa moko akufaki mama moko akufi bana baowela lupangu po bakomo na bango eza na buku ya lupangu et puis bakomo na bango eza na buku ya lupangu bakoteka pe lupangu moko na moko se retrouver na $25,000 na $30,000 nga bana na bota makombo na ngai et binango buku ya lupangu te kombo na ngai zaka na certificat na diplôme d'état na ba passeport to tambo na ba carte électeur c'est-à-dire eza vraiment pas si na yeba ki pe vie de luxe te ndenge ezalaka o banda vie de luxe ndenge ni ngai na koli mais na yebi nde bazwa transporter pour na oya même quartier 1 même matete même ba débonhomme ezalaki vie moko très difficile na vivre salité ya salité oyo kaka salité kolata na pasi kolia na pasi komela na pasi et puis na s'adaptaka facilement par rapport ya vie oyo ngana botami pe na koli nango. Voilà, merci na batutu Borolanda biso na kati na biso awa émission zo kati oyo tobeta solo ya aimer dollar pastoralité ya kanda obino ça se pesa bino na ba réseaux sociaux botala ki différentes chaînes belebela le kaka lelo aleki awa na kati ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV na asire ke bolandi vraiment kati na ye boyoki vraiment di solo na ye oyo ya beteli biso siko ye biso aimer to ara na aimer etina biso sikoyo okomaki na art ndenge nini ti lelo okomake bano benga pastoralité ya kanda inspiration wana ezalaki nano art nano balaki wana ndeni théâtre mpo wana lokola naza komona mpe na théâtre ya pasteur de la foi explike biso nano na art nano oyaki ndenge ti mpo yo moto apasi eza mpe facile te kokende na groupe moko baaccepte yo mpe bandima mpo yo oza parmi bano bakanga o bandoki bapasteur abenga bao bandoki yebisa biso nano tozo na muke tant ozo kango bandoki zo sa na ndeni na famille to mama yo na famille
bon maman na biso lokwa bazaki ba Congo bazaki déjà soto kena église oyo po na quartier na biso ba famille belé kabwana nzamba limbisa bandeko basala yango to komaki même na niveau na quartier to vandi cible ya kindoke comme ko circuler makasi soko somba nguba bachelo matabisité même eloko nyonso osoma na quartier na biso bachelo matabisité bana nyonso na quartier même koliana mwana muninga boye et komaki très difficile à laisser mwana ngai kindoke tozana ba parents mususu na ba quartier mama Clémentine nzamba pambola yo malgré na passe na yo onimaki ko accepter ko bokola aimer pe ko kolisa ye nzambe apambola mama Clémentine ata ko na hérita ki bo mengote ata ko na hérita kelasi ya malonga te nzamba apambola mama Clémentine tozala ki bana mikie tango phénomène kindoke makasi bato babande ko kende ba poto te ba prophète bakanga ki bana oyo bazokanga ba poto na bango na kindoki bato ba vi na bango bande ko marché te ba prophète bakanga ki bana oyo ya mikie bandoki surtout biso toza bana oto kolina ba mapalata na mutu suki ezate na kingasani ba mono na mapalata ndoki ozomona marqué na kola na ngai mais kitoko pena ndenge mwana mobala bota ma kitoko soko talinga pena omona bina ke c'est que nazala mutu ya kitoko te siko à l'époque na ebité ndeko nanga ko sekate ndeko eza likambo yo ça normal oui nazala nga normal mais naza pena kitoko te po siko à l'époque les ketchu rive gaona kitoko bien sûr na l'équipe na obeta siko mwana na ngai ma palata na mutu pona kola mais on comprend que même atanga ba fille à poto hein naza le seul artiste et comédien où nazaka na mwasi na poto te ba boya ko poane bon premièrement na sala no lité ya kanda mutu amwa kitoko te mais aolo ba isuma kambo lité ya kanda que maman Clémentine les ketchu bayaya ebele ba s'organiza na ba mama na bango bakenda ko bua kabana na ba âge na biso nazoe babana o babwaka bango na mwana moko na quartier to benye na kombo akoko fere aseke tuva fazer eza noko na ye basangana babi mwana onda za kindoki surtout à l'époque na kingasani le kechu kombe soka ya kaka ko lela na porte ndaku na bino le kechu bokozo mbato boyebeli mutuna makolote kombe kato vandi bo yomoko ndenge za la kake o salata munoko boy awalia misunya bato omoni boy komeka te ovandi yo moko omoni ngezaka ocheka loboko boy asolola na bandoki azopesa plan nyonso ya lupangu biso toza bana olekechu peut-être na mituna ke elongi na nga tanto ko beba nango ebeba na bambata na ko beta ba mama ebele babwaka bana na ba quartier na biso ya kingasani ba yaye ebele basangana mingi pe bakufa pona phénomène wana bana ebele ozomona lelo yo akoleli na zandu amwana kingasani babwaka ye na ba 90 na ba comment ba 94 ba 92 93 comme ça babwaka c'est-à-dire biso mama na biso tango tokeka na église prophète alobi boya na bano na pokwa tant que zongi ndaku to kende pe na mère te po ba mère na biso baza bata bakimbangiste hein basambela na bakinto adi tant to kei tant to eko zonga mama tuni grande sœur na biso atuni prophète alobini abi prophète abito zonga na bango na poko abi ko kende na bana te ko kende lisu na bana te tika bana bavana ça dit maman na nga Clémentine ndenge tozalaka bana mike tozalaka inconscient toyeba ke loko te mwana lelo zomona atangi tia silisa eza be fort apparent pourquoi ko memaye na classe na makasi ko beta ye ko tindika ye ti mwana ye ko zwa conscience asilisa diplôme ekutana na sagesse nzamba chakati na ye na intelligence ebalani epese loko bien ndenge tozala na biso bana mikie toyeba ke loko te c'est-à-dire tangu ozokola mabe ozaki pena na sagesse moko faible et kokutana na intelligence au monde pena et osala pena harmonie mais soko ozaki na sagesse plus fort et kokutana na intelligence et bala na kepesa eloko moko bien na miso abato leke tu to moni boye
boko lala te soki kaka kombe ayaki kolela na nzete kinga sani batebele bakati banzete bo bakata banzete pona kotonga bandako te à l'époque to kata banzete na mapangu pona kombe soki kaka kombe ayaki kolela na lupangu na bino seke moi o ekosila te mutu fwa kufa toza bana o to subir ba conséquences moko ali sécurité. Merci. Yebisa biso nano bandaki art ndenge. Bon na bandaki art kaka na nyonso wani bande kolekela ngai nazaki déjà na batala moko kati na ngai même na l'école kobetela baninga masolo baninga koseka babongo kwa bebe ncho kwa na kindoki na nga kaka na ba vie na biso apasi mais na tamoko na kati ya famille ka na kati ya kokola wana na kati na ngai alimwa ka na famille kolimwa moko ezalaki très compliqué mais na yaki komona na lisusu après basalaki matanga pona ngai balelaki tangu na moni kofinga elekaki mingi na kati ya famille bazofinga ngai kokanganga muyibi nyonso kobeta eloko nyonso ebunga na ndaku yo kaleso ebunga yo eloko déplacer bo yo kobeta teleme elekaki ekomaki na ba moment moko na kogali suko supportango yango longwa kisko na art tango yiki na art te kolongo na longwaki ezalaki kolongwa moko ya bien te ezalaki ke lokwa na tambola te na vie na masolo ka ndenge famille za na bandeko ba déplaçaka grande sœur moko bana mama kulutu na biso balene ba mama na biso bakufa mabota ka bana mibale moko azaka na Kinshasa moko akena matadi jeune fille abota pe bana na ye akole c'est-à-dire akendaka bumwana ko kende ko lukaka vie ndenge famille za ki na pasi ngasko na landelaka ba information mais abanda ko ya rarement na Kinshasa soka yepa azongi soka yepa aya deux fois mais na meka mpe ko landela pona za yipe moi mutako koma moi mutaba archive malgré moi na oui c'est ndo kina matadi déjà expliquer biso matadi kasi matadi ndenge na kendelaka ezalaki na kendaki yango na limwaki yango nazo expliquer ndenge na limwaka na koma ba numéro na zwa tous na zuka ka sac moko muke na che brosse na kati na che na agenda moko ba numéro siko lokwa ko fingele kati mingi na mona ki choisa surtout na bilo pango na ko kangote ba yoka na peut-être lelo non ezaki tangu na moni esimba te na bengi camarade moko ngabikeno la kisanga place batu bakena mata c'est-à-dire master na sikoyo lokwa nga na récupérer déjà ba numéro ya na zo ba numéro ya téléphone na koma na agenda na koma pe na komwa mboka sert avandaka na matadi na mboka boko de na moni ko fingeleki tuko na okoka vi o tenga binzambe na ngali bote ni nyonga na bota minzambe toza ko envier bana baninga na même na ba école to bane ko envier bana baninga makasi parce qu'on a koka li souvité na bengi camarade wana po toza na biso ka ba master mais na age za mo mukolo na ngai bango baza bano ba para bane ko bimisa bango mina biso ko lakisa nga place rompenga bezalaka na yo kaka place rompenga na yo kaka rompenga ba akotika nga na rompenga ba na ina mo mbongo mo na poche na tikala ko defa mère moko na defa ki yango na ozongisa po biso na quartier to bana osala musala banzungu banzunga mabende ezaki so osali mo musala na banzunga mabende ozimbongo ozongisi na defa ki mamana na osala musala banzunga mabende na defie mbongo na zimbongo wana masa na kiatikinga na rond-point tangu ya kiatikinga na rond-point na bisi pe ko beta lisolo te parce que beti lisolo ba okanga yo oya uzwa problème na simanzila na kei na komi na matadi na koma ba 3h na lali libanda tangu na lali tangu etani na tuni bakendaka boko de ndenge ni ba expliquer ngai wana déjà ça na ba 15 ans comme ça 15 ans 14 ans na avancé pe moi muke bakenda matadi ndenge ni masa na expliquer ngatala bakenda ka matadi tokei e bakenda ka boko ndenge ni a expliquer bato bazaki ba expliquer ba biba taxi yango yo mato ko futa 1500 tina boko tangu ba miminga na taxi na komi na mboko yango boko papa na bi ande pena na ye komi boma na kuti mboka ya 25 ndaku mboka kabo 25 mbala liboso na vana na mboka 25 ndaku na kuti ba ndaku mabele ya ba jaune
na jusqu'au na bina otuna siko pona luka ser loko ba venir ezate ba adresse ezate mboka kaka mena tuna zo luka ser ba ntoma po ser ba no sema na neyo ser Marie asama na église neyo ser Marie asama église neyo ba miminga tikuna donc na commissaire na nga yambaki nga na esengo makasi pona quartier ba finga ka yeke azanga famille noko na nga ye mwana mama leki na nga ye ayambi nga wana lokola bango pe ba utiliser ba téléphone te ole ayeba atuna ta kuna olongwe kichasa likambu nini ekomelaki yo atikali pe ko tuna te to continuer ko vanda lokola nazaki na ngai moi petit soki sera okene bilanga na accompagner na bilanga to ye kozonga balambi bachelinga mo eloko na lie na s'adapter na nga na vie ya mboka na vandi siko awa na Kinshasa mama na ngai na bandeko na ye kita mama siko biso za ka ndenge to vivre bana oyo bozo vivre ka bongo mama ke koteka mama sangu po mama nanga za mama bipupula ba benga ba mama bipupula kala nga mama nanga ba ne ko lesa nga so mukolo na mbongo ezate ake place ba kitisa ba bota ba pondu akolokota ba shiba pondu ba moko ekoya ka sangisi ba bando benga ngo bidongola biso tondoka za bidongola na so mama ke osoma bidongola eza bidongola oyo asombi na weni nzoka mera ke osala ki fazer alokoteli biso ba bidongola ye nango alambi potoli siko utika nde ba lokota ba bidongola ba mama bipupula alokoti ba bidongola aye kozonga alambi pondu na ye alambi fufu bana nyonso ba ye ba bandi kolia Emedo azati Emedo tala ina nukuna ba mama Suzana batali pa mama Suzana azati tala pa tata Crispé batali nga pa tata Crispé na azati tala kuna pa tata Mwimbi batali nga pa tata Mwimbi bamoni Emedo azati Emedo ake wapi mama na nga bandi kolela Emedo na ngai Emedo na mone Emedo wapi molukela Emedo na ngai Emedo kimi ko fingeleki nzambe na ngai mama na nga sala matanga ebeli udina bakola te Emedo kimi ko fingeleki nzambe na ngai. Pour apprendre Jakati, pasteur d'été à Kanda, toujours vraiment émission de commissaire au salaire, vous comprenez l'émotion. Jamais solo to beta na ba émission na biso kati toujours évoluer. Tout solara ezalaka bien et en gros to continuera toujours kosola. Maintenant. C'était courage. Et ko salama. Maman n'a pas lélé looking à point de jour à mon anité. Maman n'a pas looking à deuxième jour à mon anité. Maman n'a pas cabani na bande konaï. Abeni ba camarade né à maman bipupula. Ba ye na lupa ba sali matanga. Papa di matanga ba lelanga histoire ici là. Kuna be place na kenda. Sera benga bangote. Atuna bango peloko mon côté. Après 7 mois, place to vandaki. Moi na grande sœur na ngai abeli mbasu wana lokole poli muku ekomi komonana esenga kito benga au secours ya Kinshasa baya ko sunga biso ngai kaka nde munazaki na agenda na telefone na ba numéro ya telefone ya Kinshasa pona tikaki kabini na lupango seri wana ba telefone ba appel ekomi bo benga bata musika ba foni esili makambo ba foni esili ça va. Vas-y, tu continues. Et comme ça là, après 7 mois, na zui téléphone na eko benga grand frère na bisu ya Mayasi. Allo ya Mayasi, ezanga Emedo. Papa. Emedo oye Emedo. Mwana mama Clémentine nga bien Emedo nga mwana mama Clémentine papa. Fete bani na kati lupango Emedo abengi nini Emedo nga na bité na zala pasteur Marie
na ya nanga awa na vandaka na ngai awa sikoyo ya Guilin abelaki Mbasu lokoleki na okufa ekende na kopula bosunga biso boya kozwa ye famille eyaki kozonga na harmonie mama nanga komi kosolo na bandeko na ye tango bayoki ke Emedo aza na bomoi après sima mikolo na ye kozonga na 2000 tango na ye kozonga na 2000 lokola art ezalaki kati na ngai tokomi kosala ngo na ndenga quartier tango tokomi kosala ngo na ndenga quartier na 2002 grand frère moko tozali na quartier comme na ye 08 nono a 1000 aye ko solliciter ngai ke namoni art eza kati na yo mais photo former yo babandi ko former nga baye ko lakisa nga théâtre na 2003 na ba fin nango groupe ya nono ekufi quand groupe ya nono ekufi na 2004 elongi akala oya Chic Choc Luyenge yenda ye ko zwangai lokola ebanaki na pasteur de la foi Jean-Paul Mayata yenda jusqu'au ami pas Jean-Paul Mayata tanga ye ko tikanga kuna nazalaki leki nazalaki mwana mandefu pe na mbangi ezalaki te na saderaki na famille chrétienne na komisko kokutana na mwa batu ya bato baleki nga na niveau bato baza soin na komisko koyekola ndenge ni bazaka soin ndenge ni balataka a partir ya courtoisie wana ya komi ko passer vie na nga mobima na njili na njili na banda ko ya njili lundi na njili mercredi na njili vendredi komona pe banjilwa epesaki pe harmonie mosusu na théâtre ngo tosalaki pina théâtre ya bonheur te malgré nakutaki na ekoli kolata na yeki koyekola soin mais nakutaki pe dimension ya passe lisusu na groupe à théâtre pour à l'époque théâtre présent en ampleur esenga boleka na moi théâtre ngo pe na kieko se retrouver na mona ki onga bi na uti na famille ya Kimobola théâtre pe na mona ngo susu babola mais bayambaki yo bien babola comment oui bayambaki nga bien mais na kati ya théâtre okuti sponsor azate producteur azate obandi pe théâtre ngo sika famille pe kuna via pasi ovanda na lupango ya famille futaka transport lundi oyenjili ozongi puis njili yango eza njili te ke oyeka njili quartier 1 te biso ezalaki fozwa taxi ya quartier 1 okomi na quartier 1 ozwi siko ba taxi ya Secomaf na saba nzete wana okoti ozwi taxi ya Secomaf c'est-à-dire faut na futa le roi 4 transports aller comme retour aller de retour de parce que mbongo wana so transport faut yo moko mi futela osala pe comme ça osala pe comme mususte mbongo tournage bopesa ce qu'on a bané ko kabula ceux qui lundi na okende théâtre pour mère ce qu'on comprendre que bien faut que nous tike pas tant na mo ba mécanique aye ko la pata mo mécanique c'est na kendaki na ba garage hein lundi nde na bano ki répétition na kenda garage té mardi na ke garage mercredi na okende garage té jeudi na ke garage vendredi pour ça qui jour à tournage na okende garage té samedi na dimanche na ke na garage siko tangu na koma pe kuna na groupe na kuta ba condition na kuta ke zanini eza groupe chrétien na kati ya groupe chrétien faut respecter ba principe ba prière pe na kati na ba ozomona ba prière pe lesu na kati po to yeki pe n'esprit tangu biso to obima na théâtre groupe évangélique et kenenako na ko sila siko via talaki abi tozo mema ba groupe na idéologie ya groupe chrétien parce que ba tellement bazo perception confiance ba groupe chrétien mais makambo comme le kana groupe évangélique et kende kito côté si c'est comme ça faut pendana mina en améliorer ba principe les sous biso kuna principe ezaki soki okimi prière mi longwela no groupe komata bangomba na banzala kosala ba prière ba jour ba tournage il faut boso ndeti bandi ko préparer pièce à sika faut bo matangomba ça dit et na maladie on na bela te na ville ko l'estomac ezaki loko la sida na ngai ezaki loko la typhoïde na ngai pour na vivre ba condition mususu outi na palo da mete oye na théâtre faut na répéter bon on a 2 heures de temps prière
aussi si prière pour bandi répétition. C'est-à-dire oui, école il y a formation mais ça qui école ça qui facilité. Famille y est passé, côté pour y est passé. Na sala qui 12 ans. Na beaucoup il y a Mosel Nanzambe, pasteur de la foi, na pesi bambote, aza vie oyo to vanda ki na ye, na ndenge ya bien, to passer na ye ba moment nyonso ya pasi, aza vie oyo na koloba ba tebele bazwe ba lisolo na ye lelo, nga na yebi lisolo na ye parce que to vandi na ye, to lié na ye, to meli na ye, to kembi na ye ensemble. On remarque na kati ya groupe le quoi to kemba ki na ensemble ya bimi nga pe na bimi mais pona ko bimeza ki facilité ye pe nzamba ki ko sunga eloko sala ke ye pa bimeza banzonzi nga major bisadidi tant major ka bandi ko solliciter ye siko théâtre ki ko yana va moko po ba chayo kaba ye ba yo fo sala nzonzi ndeti nga na za na kanda nzonzi makasi po nzonzi ngeni okola ngai nani ya ko sali so nzonzi Nzonzi ngeko koma ya ba leader et yo koma nzonzi ngeko ba leader nazali ke moso sudia te ko jouer pas na biso nde via banda ko bengisa ye au moins na bisi a peur so moni ba luka mutu moko na jouer ata moi ata pire petit salanga sin na banda pena ko senga nzonzi lokola na bota kate na komi na posa na bota na kati ya théâtre tant na ye lokwa nazaki mwana mukie komemisanga basaki kotina yaki pena kuna na vivra d'ontologie artistique te na vivra pena elenya art pour nazaki na osala théâtre mais entre temps na vivre le rôle à porteur mwana bitinda wana ba tournage kwanga tindi sombelanga ti Justine basaki so ndenge misanga basaki ça dit cela kiodo basaki pas calé komemisanga yi ça dit même toke place moko boye fona memela bango bakiti bo vanda awa bo sala boye ba difficulté ni ezalaki na kati wana a problème ni okutana nango na kati ya groupe de la foi oui groupe le ba nini okutana nango na kutana ki na ba difficulté makasi kande na uti koloba na zaki na komelo kwa mwana bitinda à l'époque président nangai de la foi azalaki cameraman a comme pe sikoyo comme mangai ba place azokende ko tourner nazo sima mine derrière le la perche ça dit to bande pena ko tambola ne so ya za liboso ba biki héritier dans si on a théâtre na ki ko hériter comme ya héritier famille oyo ba pesa nga skona kati ya groupe le bon samaritain il fait que ya ko tinda kanga mingi somba boye sala boye na ko koma charger matériel pour antenne azala ki so ko filmer bino foya na ba biloko ebele ba singa ba perche ba biloko ebele belé kimuyibi oba bande ko kanganga ina pa na biso na lupanga famille et yo landanga susu tina famille tina groupe lien famille zo landa partout nzambe na ngai likambuni nyango bo inatikala ko vivre une année ya bonheur te une année na bel estomac te na vzaka bona vie une année na bel estomac te une année na ko la problème te une année na zanga c'est-à-dire nazaka ina nezoleka na kati wana ko zanga ezali problème ezali nyoso ezali toke ko tourner to koti na ndako to silisi tournage de la foi na ba mama nyoso ya groupe babimi libanda ngana okangisa singa na silisi na bimi lokwa mutu asuka tangu na obimaka na porte lupango mama mukolo ndako eko bima mbangu lekechu tangu abimika bona porte lupango les Kéchou vie eza facilité papa danda elobela mama wana papa na lobby kolobata un mot démoté kaka ndengo telemi pesanga téléphone wana mukolo ndako kaka ndengo na bi ko meka kutu atako discuter te kande no parce que bani ko benda batu mutu le bon samaritain yibi rita yibi muyibi batu bakomi ko mirimire se na se batu batoni nde kunanga na pola na maya misu na oloba te me maya misu ezo tanga ngai le ketu na lela fort na vie na lela na vie so na leli na lela lokwa moi de la foi pusani
abi maman asa mwana mobali moni nengo zobelela boiza soni eza quartier oyo ayaka poto bane ko tourner minka na quartier ba de la foi quartier 13 na Njili to répéter kuna na église les bons samaritains tozo tourner peka na quartier na bango de la foi bien za mwana mobali ko salelo ko wana te to kota na ndako to contrôler soki téléphone eza pa na to sa nini tozo ndisela entre temps de la foi déjà tant na yakina kata groupe le quoi déjà na longi ya bien te ba cicatrice ne longi le quoi moi voyou ba salanga déjà ba test makambo ebele makambo mbongo menga na yeba te ba salanga ba test belé et tomba pe juste été mais le quoi na zaki moi na bilaka na zaka moi na na grâce à Nzambe de la foi accepter qui to marcher na ye pour des vies boton ba ki otikanga de la foi telika ba ki su moi na kingasa na mais loko nazaki convaincu Nzambe akumbamaki na molimo santu nde tolobaka nde to marché kine ensemble to koti na ndaku mama mukolo ndaku akoti atelemi de la fois koti atelemi tangu nga muyibi na okota ka lokolo plus téléphone na pani zaki seni esoni na tiaki yango nde awa tobimi toki continuer tournage na zonga ndaku na pokwa na binzambe na okende sous les bons samaritains te na kendo yekola ta misana nga mususu o lebeko komisanga ta mutu na miso abatu na lali na lamuki apena na souci makasi mère tuninga nini na habité place na kenda ki place na kenda sa théâtre on maman na nga souffrir makasi ko pesa nga ba transport pona kenda pona na musala ozwela mbongo penza te parce que maman na nga za ki faut a supporter ngai ba transport pona kenda ka théâtre na zonga moko maman komi ko discuter mbongo ngope mteta ngope bafuta kwa loko te na pe na moni loka malongo ya nango te kanga na zwa mbongo na pesa ka yo mbongo za ka peso ba peso mbongo yo peso bafuta yo nango bafuta ka bino te omona ka te maman mukoleza to kozwa mbongo to continuer ki bongo sponsor azate producteur azate passe ezaki makasi tozokata bamba ya Njili ba 22h 21h tozala ndeti na minute oyo to ba 0h ngana de la fois to banoka bwana mingi ba 1h ba 0h pona ni so de la fois ju marché ya kendo filmer fois kende na ngai tanga okende na nga to sisi ko filmer na ebi keso to ko filmer moi muke sa nini e kota ça dit musala na banozo la mbonka na 12 ans so ça na les bons samaritains so to bimina ye pe ba marchand pe ba nego ya papa mbate yebe tanga moni ki akomi évangéliste na kati église akomo mona ba place okende ko filmer crédibilité ezate respect ze po ba za bato ba bani na radio Sentinelle baba na ko filmer na Sentinelle ti ndeka makambo evoluaka bia ate ko fingama ba critiquer les quatre akata ene pe ko filmer tant akati ko filmer to continuer ka ndingo na théâtre 12 ans ko koka to eko sala pièce moko ya diema di diema montrer nazala pasteur mo kanda so na kangi mwana ndoki c'est que faut tikala ga ndoki mama ko discuter te parce que à partir ya pièce wana nde ya kisikoyo ko pesa inspiration na sala lité ya kanda tant siko na eko bandalité ya kanda eloko sala kena de la foi to yo kanate eza nini de la foi groupe chrétien ezala ki so ba bengi nga na groupe monde tiki peka bengi yo camarade to na pièce moko ya ko jouer na kena sengi dadi ba masa ba benga na ko jouer groupe moko na ya otuna yo ba pesi yo rôle nini so ko lobite ba pesi nga na jouer soda tout ça groupe chrétien biso to groupe chrétien ba pesi ko la soda biso groupe faut ba pesa yo parole ote ba mon capacité musana biso groupe chrétien et comment est-ce qu'on limiter pe ko étouffer art ko nga na zaki nango o remarquer na kata groupe bat nyonso baza ba pasteur te me ba komisio pe pasteur na makasi ça dit biso to ngato koma na ba pasteur na makasi mais suka na ngope to yo koma ka ba pasteur lité ya kanda du zaskota na yo bana mate ya kanda natali nyonso na kenda na senge nzela alinganga na ete siko na moni lité ya kanda bandi na kende suko senga ye nzela c'est que ba condition et bande ko leka mingi et puis na moni déjà mitune ko leke belé parce que tant déjà na banda déjà makambo ndenge ba soin komela kiye par rapport à succès comment il le kwandeti bon babimisenga ke kisi ko ba epike na Congo avant ça la succès faut kisi bon et comment il ba terme mo ba comment ko utiliser que tozo mona ndeti akoti kisi te mais pour na tana pe YouTube mo vous vague mo te akanda ba réseaux sociaux ba fuka misangai ba kuna na groupe place na zaraki
pour nazwaka ba suspension après ba suspension wana ya makambo ka lité ya kanda ni na sala ki yango sa autorisation na ye à l'état on est kozonga na je crois 4e édition tout ça là oyo to banaye ko organiser on est que syndicat ba fuka misinga ba bondelinga po ba kiswana na simba ki ya lité ya kanda ya ba section bima etikale peka ko bimate amoni pe esimbité manabi na évoluer mais avec chose facilité ko bima et pas ya vie oyo bolie na ye bomeli na ye ezala ki vie soka tali pe amoni peut-être na ketcha biete mikolo yo malgré boza numéro moko te mazuka ketcha pesi yo OK fonction kotisi na lokolo moi chemise moi pantalon moi veste neti chemise on a lati eza chemise yo tangu na bandi pièce wana oyo na komela lité ya kanda ya dema montrer chemise vie akabela ngai comme na bana ko jouer nango yango ti lelo pe ezonga te na zo remercier pour na école ya formation place to outil omoni biloko musu to lobaka na internet auto sala ka internet batu musu ba comme ça ngo vie normale et comme ba kanda na mitema et comme ka biloko mo ya bien te même na bato ba komi ko ya pene na biso na ta élévation ba komi ko ya na ba biloko moko boyeza ya bien te pasteur de la foi c'est mon vieux 12 ans ya nzala ya pasi ya kokende ko filmer même na ba moi même na butu ya kokatsa ba maya njili c'est mon papa c'est mon vieux onyo sur les cas vraiment bolimbisi likamunyo so zwangu na angle mabe ope batu ba ya ko interpréter na angle mabe pa na yo to koti 2020 mbula sika vraiment mon vieux Besquiz Ebele. Voilà, ton vieux nayo ayo qui n'avait l'émission partout dans le monde entier batebe batango. Il s'appelle ce qu'on a quatre les pieds à Kanda les autres succès et ça muto diaspora mota rozanga koyeba yo parce que tout ba biso chez loko noana ba koyebo dikité à Kanda et portelo netini na ville loko mona ke succès oyo bon singa succès ça nga boy ngesa nga yo sikolo lo succès peut-être ko lo be elo ni a bien oyo kutani na ngona ko sala ka appliquer oyo. Merci. Et ça qui peut faciliter na lité à Kanda pour moni naza muto yo na lingaka mingi musala omoni tant via YouTube ye ça qui mutabengi to ça l'émission boké bo ça l'émission même ndé na to ça l'émission na na transport na ngamoko na zongi pe na transport na ngamoko à l'époque ezala ki ndengwana tant to bani makambo ngo ezala ki pe na ba difficulté nango. On remarqué ba patron belé ya ba YouTube o ba banda ya poto na ba oya Kinshasa ba beba na suite ya makambo ya mbongo ngo ka ndenge zalaka ezalaki na ba difficulté belé mais na mukie nzambe abandaki koyeba ka ndenge ya ko bimisa biso na zwinda ku ya ko futela na 2013 tangu na komi ko futela na 2013 na zwaki décision moko na binzambe makambo nga na moni na lupango ya famille na kombo oyo na komi komema déjà na mboka na kozonga lisusi mate il s'agit ya kolala na ndako manzanza fona lalango pona ndako manzanza loko eza ndako na ngai eza na mobeko po eza ya famille te na lali na bandako ya ba condition nyonso na vie nazali na ndako mwa manzanza ndako vanda basalanga même télé réalité ndako wana so moyi bimi mukolo wana moyi ezalaki makasi okota na ndako te fo bozela moyi ekita mais nazaka lité ya Kanda moyi fo ekita ti ba iner oyo okota na ndako so na posa na kota na ndako afa fo na sopela ngo mai na sopela ngo mai et refroidir après na koti po eza pa na ngai na mama na ngai po na talaki ba condition oyo condition hygiénique ezalaki na lupanga famille eza bien te na mama mukolo na récupérer mère na ngai to komi ko évoluer na yeso na zwinda pour na gauche to kene na gauche na zwinda pour na droite to kene na droite tangu na bandilité ya Kanda na zwaki coup de fil batindaka batu baya ko mona ngai bayeba eza église aza pasteur a solo ou bien aza comédien pour nga sala nzonzingi te na yeba na kapena ba artiste comédien te mais na koyebi so mutayeba ni sanga na ba artiste comédien na kolobango na évoluer na lisolo na tango na bandi makambo ngwa lité ya Kanda
ndeka na uti ko expliquer yo batu bayaka batali ça dit na fa condition nyonso ce qu'on attend ki maman na ngaza maman mukolo kotika ebongo na ba condition hygiénique ya modèle wana et ça ki to côté pour comme ko bela boko pesa traitement bozo simba te boko pesa bozo simba te na bandi pe ko évoluer na ngalité ya kana na ngai malembe na longwe siko na ngambu ya Kingasa na lupanga famille na kati si na ngaka na ngambu masina kota cimetière à Seforko na ki ofutela kuna na zwinda tangu na bandi yango ministre ya culture Banza Mukalai atindaki batu baya kotala makambu mutu azoloba c'est l'église ou bien les artistes et comédiens baye na se présenter na lobby union sont ko sala rendez-vous to kutana na mokonzi et sali ke to kutana na mokonzi te ce que passe ezalaki na oleka na internet ezandenge nini na tango akalezalaki fo boleka na bateva Kinshasa po bosalaka succès batu babelela bino na nzela siko vie internet batu babelela to na nzela eloko siko yaki kokitanga mwa motema muke pona s'inquiéter les sources na vie internet na vie ya télévision Kinshasa nzamba yaki kosala ngolu na kati ya émission Notre Congo na RTNC babane ko luka humoriste moko oya ko banopesa message ya bien siko venanga moko Salomon Mboma to salaka na émission moko na Dorcas TV quand to sala na émission ya internet a découvrir que tozualité ya kanande ba yaki kozwanga ba passing espace jeudi vendredi na Notre Congo na ROyo émission Notre Congo le kaka président Papi Pepi Tongudi batu bayebi bango bien to bandi ko évoluer na bango et qui tsenga moi motema na évoluer na internet et ko sala ministre rendez-vous pesa kinga date yake na okoka ministre akufa libabe zolanda ngai partout na comprendre ka phénomène oté ngana na silisa nete na kutana problème chance ya suka oyo na eko zwa na vie na ngai ya carrière artistique na eko kutana na mama Olive Lembe. Mama ni mama. Mama ni mama. Mama ya bane bele, mama Olive, mama ni mama. Mama za histoire ya munene na kati ya carrière artistique na ngai. Mama za histoire na vie na ngai. Mama za na yebite. Na zanga ka memi na ba kombo ya kobenga mama Olive. Na lobaka nzambe abatela mama ni mama. Nzambe amemaye musika pe akene na ye musika abenga ki asala nakutana na mama Olive lokola ndoto lokola histoire kaka ndenge naza pasteur lité ya kanda mwana mama na ngai leki oya landi ngai na système ka ya okendo luka vie ndenge ka to mesana ko luka po biso to botami na vie oyo ya licence cité na ki luka musa tamina kendo luka place moko batinda ngai ba memisa nga biloko ba pesa nga mbongo kiboyi leki na nga pake kiboyi na Angola leki na nga koma na Angola nga nazaka lité ya kanda oyo azoluka ka mbongo nde baluka ka poko ekoki azozonga place akenda kolala masasi bandi mibi bakoti ba bete masasi awa ebimela awa michopo libanda na ngolu na nzambe lokwa nzamba sala ki ngolu ayeko zwa mukanda na bango ya bangolais ndenga zwaka ba memie na hôpital tango ba memie na hôpital ba yeko traiter ye ba zui sikoyo ba traiter bien ngasko tango ba traiter ye na yeba kité ndenge nini ba traiter la ba benganga na téléphone allo leki na obobo ba betie masasi leki na nga ba betie masasi naza na compte bancaire te naza na économie moko te nazela ka bana poto bakabelanga chemise nazela bana poto bakabelanga singlet batindelanga mwa pantalon ke mbongo ya mbongo boy malgré bana poto bazana bandenge na bango allo eloko no sozana ngo posa yebisa biso me naza na posa ya nyonso même lupangu même $5,000 même posa vraiment ezaki makasi me ba promesse ebele to après ndenge ngai balobi Fabi Kinshasa mutu abane kolandela ye kuna tuni ngai est-ce que okoko yeba poche à colostomie abina yebi yango te abi kende na ba pharmacie kende tuna poche à papa na tambola na ba pharmacie nyonso ya Kingasa ni na tikala mona poche à colostomie te na ye na zando na moni poche à colostomie ba otela moko 5,000 francs
babisomba yango tindela biso wana leki na hôpital nasombi yango natindi na ekoma kiti baye kobenga nga balobi totie deja na kati ya mutuka kende lufo kende kozwa ye nakeya ndenge mobali akenda kaka nakomi lufu mwana mama na yo leki na yo propre osala kobo nakomi boye namoni bato bazobima na lufu leki na nga pazoya leki na nga azomona nga menga na omona ye te leki na nga koma tokoti na kati ya mutuka ayebisi nga bivie na bebi obebi ndenge nini kasi vie nazosumba na libumu te nzambe na ngai vie nazosumba na libumu alatisi nga pamplex esumba lisu na fois normal toye kosenga partir ya bakimpese tosengi na kimpese pardon chauffeur oyo edenga ntango na kiti bamaster mo bazalaki na bamoni nga babi paster lite akanda totalaki na RTNC 1 nabi boyo ede ngai nabongisa leki na ngai papa nakota na opangusa leki na ngai lokola mwana bebe na leli na binzambe na ya na mokili mpo na nini na leli awa na libumu azoyoka mposa kosumba te ezobimaka na volonté na ngo moko. Tu évolues, et ça va passer. Après là, maman Olive, c'est quoi ça? Regagne ma kile na zongi na leki na koma bébé. Même aux hommes na nga ba tournage, nazo tourner be émission au senti makutu oyo ebiminga so tali be émission akala omona biloko ebiminga yi ça dit fona pangusa yi 20h fona pangusa ye même 2h na lali fona pangusa ye wana tina tambola kana le question na luka ka mbongo ba opérer so soit kindeni les za kindeni na vanda na yeko yamba appel na yamba kana ngape moi ba appel avant maman Olive Lemba bingsanga na kinga kati na tango tina ko inaugurer parc à kinga kati ayaki ko bengisa biso na GB abengisinga ina fête ya Ariachou nenga kotoka bénédiction na hôtel du fleuve na Béatrice abengisa ina sikoyo na likambo o nazalaki nango ekoya après l'invitation na nyoso leki tu na lala na leki na na ndako na la kaka na ko $1,500 ya kupire leki na wapi na ida ki kuna le côté de likambo na lobaka mama ni mama oza nzambe omona kinga ilité ya kanda bonne santé mais na comprendre ka te problème à famille na ngai ya leki na nga na ndako omona ki ya mondengeni eloko etindanga na sala conférence de presse tam to uta goma to ya ezala na pambati na vandaka na confirmaka ngo maman Olive Lembe Kabila ayebinza na vandi boye nzamba pambola ndeko na nga Bellevue à tout moment so baso luka ngai Bellevue mutasala ka intervention mbangu pona ko luka malgré na za mutu na sapi na mabe na ngai mais soki komi na moment ko luka ngai muta se sacrifier ka pona mona ngara pona mona ngara rapide za Bellevue na ndeko na nga rabi mafi na nzamba pambola ko place na zalaka ko bepo mona nga soki téléphone ekangami ezaka pasi bobenga na nipo kuna artiste ezaka nga moko artiste musisi azati Bellevue bengi ngai atuninga di mama di bazana posa ba kombo na ye nazwi ba kombo na pesi eleki baye ko benga nga après 4 jours allo ozo voyager na mama jeudi na 5h30 bozo kende Goma to kenda Goma maman Olive ayeba likambo te à partir à Goma leki na koti hôpital nga na Goma maman Olive ayeba te ke nga ndenge na voyager na ye na tiki leki asumbaka na libumu na poche colostomy mama ni mama tovanda na kati ya table tozolia na vandi kimia batu bazobeta masolo bayamba o bazobeta masolo ba Bob Olemba bazobeta masolo na kati wana ambiance na ba président Elombe
ana vandi calme tant que sisi kolia mama ni mama tuninga aimé c'est comme si ozawa tenga na bi mama na za awa nini kazinga ah mama makambo izoleka nazomona ngo lokola ndoto mama sona sutuki na koyoka mabe moko na vie na una yoka buite tika na loba mama bobotu eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawa eza comportement na yo na kati ya kitunga to pe na saki no ya bo mama manka na kati eza te puis na ko comprendre maman Olive azalaka diriger na nzambe pe na molimo santo po mama atuna besoin na ngai te mais quelques besoins oya salaki pa na ngai lelo ninge tozolo babwe leki na ngai azongela ko sala sel na ye normal ne to lobaka ko sumba toilette azongela ko sala yango normal pe lelo o azotambola ninge ba nyoso batambola ka kwa baneko ko tambola te po soki poche wane tondi evimbi nyonso wana eza nie na nie place ekende kofonga mi kopanzanela nzoto nyonso ekobeba ye mwa atambola ezalaka te mama Olive mama bana ebele mama ya Congo mama ya bikolo nyonso ah mama ni mama ozalaka diriger nzambe ne muta dirigeaka yo ndeko na ngai lekechu na sala boyi succès bele pastelité ya kana mena na mutu maladi na kati ya ndako na yeba ke bandelité suka te azawana soka lié l'espace à inhabitant biloko dini poche colostomie moko 5000 fois fona somba 4 na journée pour essayer vivre yé nie na yebi mana miso abatu te na remercier maman bane belé maman Olive Lembe nazana ba bon souvenir pour na yo prière na ngata nyonso nazangi saka kombo na yo te mama ni mama malgré année au bana to konti 2020 na on a pas eu problème te nzamba sunga na lingité ba problème na 2020 na leli mingi na yo ki passe mingi parce que intervention maman Olive Lembe modèle d'intervention ne kota kana banda kwa batu modèle ya yelaka o comprendre te et salima kama minene na famille. Merci on a votre Holanda pastel te akanda na yabike mokozabisa na so forme mususu na ba émission koya bon na to zavas ki comédie na osiko parce que olaki lelo na ya mona nu kat na yo ba ye ba yo nan parce que bele émission yo sali kakara hôtel mais que à côté ya parce que on voyage déjà je pense dans quelques jours et tout na na ko surtout ya mbato sur la siko si ba si ezolika na ba réseaux sociaux l'autre comme si tu ba lisolo ya aimer d'autres ba parcours na yo et puis on a passé te ya kanda peut-être ba yebité mais yo moko raconter bongo beti de sono na émission na biso cadre vraiment et ça livre vraiment bien et ça livre vraiment kitoko merci na ba tout olingaka Congo le Siba TV bo se perna biso quelques dédicaces na bato ba lingaka pe message no pesa na bato ba Rolanda yo pe na numéro na téléphone to télémana biso o ezala bien plus 243 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29 ba nyonso bolingaka ngai tata na ngai likolo apambola bino émission on a dédié yango epa ya mama Olive Lembe Kabila mama bana ebele nzamba pambola mama okende musika to ana posa na yo na mboka osutu ngai na ana posa na yo makasi mama ozala toujours na mboka onamonaka yo nzamba pambola batu nyonso du fait que na dédié déjà émission oyo pona mama Olive Lembe Kabila bandeko nyonso bolinga ngai tata na ngai likolo apambola bino lelo dédicace ezakaka ya mama ni mama ah mama ni mama nzamba pambola yo bobutu eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela batu mawa eza comportement na yo na kati ya kitunga to pe na saki no ya bo mama na bwaki kudei manka na kati eza te tata pambola yo ba meilleur ve mama ni mama 2020 oyo mama epesamela yo elongo na ba nyonso ozotambola na bango elongo na initiative plus lelo soki na yekola ko kaba mama Olive mutakena ko laksanga ko kaba ndenge nini bakabaka na Goma omonte tangu na yaki na kene pe ko tala ba ofele na lobite tika pe na nzela mama ni mama na kene pe ko kabula lipa na ba ofele soko tamboli na mama Olive Lembe comportement no ezaka mabe c'est ko zaka mutu mabe na vie. Merci na batutu bolinga ka Kevin panda la ketchup bo se na biso ba bo s'abonner na Congo Liziba TV chaîne na biso pe bientôt là aux officiels ya fondation
les amis de Kevin Panda oyo bientôt là tout ça membre kitoko toujours na Congo Liziba TV vous en pose soutien oyo aider biso tout ça toujours wana ezala bien merci na yo parce que yakanda emedo na sepeli roté yangata mukete bicho to kata na émission te lekechu to pambola kanzambe pambate kokota 2020 eza facilité mikolo nyonso na betaki pe mwa tour na kati ya ba morgue lekechu poto kufelaki pe ndeko na kati ya famille na kuti ba morgue plein na lobi yango ba morgue plein bo likamoni na meki même kosenga bakotisa oyanga ndeko baboyi na lobi te lokola baboyi congélateur pe na ndako ezali tokende na kotisa yaka na congélateur en attendant tout ça la programme oya kotelemela lekechu oya koboya Congo Liziba yaya ngana ko zindiso na Liziba ya lekechu boniko e komini nyango na ko papola na ba innocent boko kamwa tata papola Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.